Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona bambote partout place bozwami la Canona binoye yo mwana muluba botama muluba ka sentiment na rafiera oza muluba guo wapi kanoti na kati quoi na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa pourquoi pas na Georges Dunga otete la ke mafumbe bambote na vraiment belé cœur sensible ici ko zwami bambote na yo prêt à color moi ça mon ndele na France bambote na yo vraiment ebele makasi toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir pour vous aka vraiment na droit ya koyeba hein to pesa kapo binomboyeba lelo na émission vous avez droit de savoir li solo moko ya pasipe mawa neka kezalaka papa na mama bakabwana mais babota mwana bango moko ya mwasi ya liboso baza 5 moko akenda poto na moyenne ni papa nde atinda mwana mwasi na poto wana après kokabwana na mama mwana mwasi akomi na poto ndenge ezalaka moyebi biso ba basi tolinga ba mama mingi et comme que soka sali carton biloko sali colis ele kaka d'abord et pas maman ya tinda kaka mais mwana mwasi yebi ke ndenge na tini biloko boy famille papa ba kozwa famille maman pe ba ko se retrouver or que maman a géré biloko wana aliaka ngoka kana libota na ye papa oya sala ke ndeko na bisa mwasi akoma na poto ata Stika pamba atikala kozwa te depuis mwana ke na poto 25 ans nana azwa te ni code ni mbongo azwa te na vie papa pe akipara na ye te etombe mwana mwasi ye poto après 25 ans avant mwana mwasi ye poto asololaka na papa asololaka na mama papa paza na mukolo jamais ko bando tuna mwana nga otindela kangelo côté boyboy alingi ke mwana il faut à reconnaître que o aza parent nga fona salela ye papa za genre ya ba parent o ba senga bana te alinga ka volonté ya mwana ye moko esala et pesi papa na ye loko tine papa na mwana ba sololaka papa tuna ke loko te or que mwana tindaka soka sali carton asali 2 cartons ayebi ke mama soka zuboye atindaka pepa ba papa ndoka ne ba papa bazwa kelo côté mwana moi ça outil poto aye j'espère metiti ma réalisation azo l'excellent bino photo ya moi so bomoni bazo kanga wana ayibite lo côté mais abeli nde liboma ndenge nini balandi ya Congo Check Check TV kokoma komiki premier jour deuxième jour papa ye kotala ye na lupangu na ye oyo basombela ki ye atikala ki kovanda flat te papa ye atali lupangu amoni pena ke po mutu aza na mbango emonanaka avandisi pe mwana mwasabi na zela ka batanya so bane nyonso oyo mukolo ko ya Kishasa na solola na yo mama depo ke na poto ata eloko ata chemise ya pamba ya kotindela ngai papa na yo otikala kotinda te azokamwa papa natindaka biloko ngana nunazo eloko te ni bandeko na nga ni baleki na ngai ni koko na yo o abotanga papa na yo tinda kufi boy atikala kozwa iloko te papa ke wana mwana alobi ke non papa na kobongisa na yo ki Amélie ndeko mwasi patikala sololi na mama munoko makasi yena mema 9 mois ngane mna monela opasi na babutu tango banda olala tozo lela yazo ke kosabi yenga to kabwana kina yeti ngana tikala kina zo bokola mais mama bosani ke mbongo ndeko mwasi kendela poto eza ya yete eza ya papa wana eleki mikolo mwana mwasi abeli liboma mama na bango loko aza deja na en moko na mutema po na papa na biso wana mama zo chachi vundu alobi ke papa ndabelisi mwana e liboma papa za na misala mabe yongo omoni abana ko boya ko pesa biloko ata mwana tindi po ye moko azala mobalo azala la ye azopesa ka ba raison
yango nazanga moko te na plateau ya vous avez droit de savoir nazana président Billy nazana ya Gauthier business to ça na bango analyse elongo na sujet na biso ya lelo na kobanda na ya Gauthier. Bonjour ya Gauthier. Bonjour maman, bonjour. Mboko makambo. Mono ya liboso na ba fan nyoso bazolanda. Voilà, na pesi déjà papa Sibo Mutombo bambote belé pour na le mingi pa na ye, le patron na pesi mbote na madame na pesi bande ko nyoso ba meseni ko landa biso o pe ba komataka na pesi bango bambote. Donc voilà quoi, on est là pour débattre na sujet mais na ba déjà na ko lebaka ke mboko ezana makambo belé mboko ema makambo so biso ba betelo lisolo mona ko lukuta. Merci beaucoup ya Gauthier na Rozonga. Bonjour président Billy. Oui, bonjour la canonne. Mon nom est Liboso na ma fan tout ya Congo check o bazolanda biso. Oui, na pesina no mbote vraiment et pas na bino nyonso ba fan ya Congo check bolanda landa biso chaque fois. Na profiter lisusu na pesana no mbote na la pharmacienne. La pharmacienne on est lancé à moi c'est bato docteur Jeff Mulumba vraiment ba mbote belé. Merci beaucoup. J'espère ya Gauthier, président Billy Bolandi vraiment lisolo na biso bien makasi. Analyse d'abord et pas inayo ya Gauthier, ya maman na biso nengazo kwa kize papa ke nenge ndeko mwasi ya beli liboma boye eza papa nenga yaki ko solola na mwana yake depo ke na poto tindela kange lokote papa solola na ina nenga ki mukolo mais après quelques jours ndeko mwasi a beli liboma na Kinshasa. Analyse d'abord et pas inayo te balobaka soki toke bana batu ba rolela makasi na matanga bango ne bazaka ke ba musuye ndoki ndeka balobaka bo eza bwanya na biso batu ba indo. Je pense que ngana lobi mama na ndoki makasi azolela po baye bateke ezali ta mama omoni mwana po na mukili babeza semence ya papa na ovule ya mama. Donc papa boaki semence écoute na ovule ya mama na temps wana ekangami malé na bonzambe to ba mystère ni sale makuna te mais to bika na bonzambe banaki fétis ti mwana ko melingo lobake mwana wana ti azobota matia ko bimana mokili azali symbiose ya batumi bale ya bola ya kibomoto ya batumi bale ya makila ya batumi bale c'est que tango pa ko yana mokili akobotama akobimana mukili ti akokoma kobalaka même temps akobala omona babaka non oya papa oya mama c'est-à-dire que même idot ils ont reconnaître par ya batumi bale wana donc par ya papa na par ya mama siko yo mama mwana poto mo komona bomengo muta tinena na poto muto kanisi muto avandi asali projet ami lobelité na projet oyo na tinda mona na ndenge bat bazo kende poto nde makambo mboka matériel certainement ko sunga ngara mama atato kabwani ata pourtant papa bakabo. Je pense que papa comme na bana mususu pona bo atinda ki mwana oyo aboti na mwasi musute atindi mwana oyo baboti na mama wana bien ki bakabwana mwana na souci kaka ke retomber ko zala yanga na mama po mama tsaka ta enkate et puis papa ko konani te kabi pona ni opesa ka mama na ote mais bandoke na pono kanisaka pe ngai te pona ko bakaza mutima mbembe na mama wana te mais donc nga pona nga muta sali makambo nyonso ti mwana ko maliboma na bananu wana eza mama wana aza mama mabe. Merci beaucoup ya Gauthier. Président Billy analyse d'abord et pas inao olandi nenge ya Gauthier à lobby. Bon, moi je pensais que ce temps ya Gauthier aux micro akomeke mpe ko talisa ba to nyonso balanda Congo check place mabe oyo uti mabe uti pa mama ti si que mama azalaki mabe alingaka traiter mwana wana mabe kana moment nyonso mwana bando solo na ye alingaka traiter mwana mabe depuis les jours mwana wana yaki avanda na mama asola na mama yebi ba place nyonso mwana wana sombi mapango ozomona papa yebaki te mwana yebi pourquoi asala kamaka mwana pa papa te omoni papa wana andimina no kabwana nanu na mama tango zo kabwana na mama atiki mwana wana na maboko ya mama ba pasi nyonso mwana wana moni na vie po kola papa wana yebi yango te ayeko yebaka ye non natinda mwana na poto po amoni déjà mwana sisi ba classe na ye amoni avantage ya classe ya mwana asale fo atindi mwana na poto mwana yebi mabe ya papa tu vois akena poto raisonnable ndena za na poto aw na sala un effort na za déjà na ba bien mo boy quelque part après na oluka papa après po soki na bandi na ibandeli awa papa na ngaza la motema mabe aza mutu asimba akotela bato bandako banganga aza mutu boye mwana yebi ba makamna mutu na ye
Tu vois, yango tchaki papa mupanzi. Eza pamba te la canon. Mutu pena bimisi mbongo na tindo na poto. Okomi na poto mutu ana numéro na ote. Tu trouves ça normal? Asa numéro moi na te, moi na zaka na numéro maman. Pourquoi soki que papa zala malamu? Moi na ko benga maman. Ça les faut tenir na numéro papa. Ba Facebook eza. Bano abota pena na mwasi mususu bazana ba Facebook te bana ba numéro te. Ako ça les faut qui a trouvé numéro papa ba ne peut sona papa. Mais a koki koluka numéro papa te parce que yebi mabe papa. Ayango bandolo kanon nana sisa nanu makamuna mama boye mais moi na ye awa na kine. Yo papa o ye otali mwana otali nana eloko liboso yo kana makamu ndenge ba betelo lisolo alo papa tango ye envie nanu lopango. Place moi na za. Abi depuis kenda poto otindelanga ta eloko mokote. Papa baloki asanini. Ake ko kenda papa mwana be liboma. Ata so totuni mwana mukebo to bengata Parius Kevin Chabu. To bengeka awa keno vandana awa. Na bango mibali na berisi mu to liboma. Bakolo banani. Papa parce que maman zo kanye. Bili ala di solo bien te. Po bande balandi bolandi bien ndenge la canon la baronne. Mwana na biso mukia baluba kitoko wapi. Azolo ba bien que papa mwana wana moi si alobi bien. Maman, papa do biloko yo sona tindaka yo zwaka te lingolo ba ke pari ya papa pe yaka me muta dunda rango muta malerango eza mama e lingolo ba ke mama kanga nyon surtout bola mu nyon surtout atindi mona na poto te ata tala la canon la baronne mpo muta tinda ona poto lingolo ba ke no tsoto ke musike lingolo ba ke papa wana bien ke bakabwana mama abanaki ko prendre soin ya mona na ye. Papa na muda tangi sa mona na ye. Amoni ke par rapport ninge mona si atangi na tinde suko na poto. Do papa na tsundo la bana na ete. Azo kamwa kaka ke biloko zo na mona pazo abi papa do yo zo ke lokote. Et puis yo le bagi bien na ko bongisa. Nous ça essaye déjà. Laisse-moi une minute. Est-ce qu'il y a 30 secondes? Essaye déjà mona passe tant mona zo bagi na ko bongisa. Et lingo bagi mona kamwi maman na zo sala. Na ko bongisa pona couvrir ka maman. Maman za mutema mabe. Yakote, ok. Yakote, yo kozo pena mwana na yo yakote. Otinye na poto. Mwana sali 25 ans solo na mwana te. Yakote, tozonga pena normal. Baba ndeko solo la. Mais ba kolibo papa na nzwa te. Baba no solo ya la canon. Siko koli zo mwana na te. Pourquoi tant mwana zo tinda koli abenga papa mbona tinda lo koli na fois tinda koli na maboko mama mama na papa ba solo la kate. La canon. Non, bah ça déjà mikolo bakabwana ki. Ya yebi ke nenga nazotina ba carton boy atini par exemple 2 cartons. Oui. Carton yebi ke maman ko sala ki bo maman akopesa na famille na ye apeti na famille ya papa. OK, merci. Tant on ba carton yo première fois. Deuxième fois, réaction ya papa attaque moi na nga merci na zo keloko boyizate. Pourquoi moi na ko tuna papa tege? Alobi aspi amisalela ki mukolo alobi ke aza genre ya ba papa oyo non te ke batandaka loboko likolo ya bana. Oui, non papa zoba vraiment. Sana ba papa mususu pe boye mwana na za na mbongo mais soki mwana raisonner te musu papa na pa olala nzala to mona ngo eza ba réalité. Eza te ke papa ernyo so bando ya na ndako mwana banomi kitisa sengaka. Tanto loba oui. Du genre ya papa wa bota biso. Na bande ko nanga ba yebi na beta lisolo vrai. Du genre papa o ya bota biso lo na sema bele papa muri pe sona me maman nanga pe à leurs âmes. Papa na biso ataza na nzala ta o tanga bo $10,000 et taliete. Asage mututa banda ko senga ndeko neko tazala mbongo bele papa na sonda babi o ndeko nanga pesinga yanga. Menga na ko telema ndeko nanga so ya bi kena na passe. Aoyeba ke ndeko nanga na passe. A hotel matena senga o ya pesinga yanga apia no sabiso biso bana bongo na bandifunga na bandeko nanga tubi ya bongo ndeko no taza na ko senga ete ndeko no bika na passe faut kanisela yo eze éducation papa na biso kolisibi et puis so bika ndeko nanga na passe faut na soutenir eza ba ndenge ba papa musu modèle ba papa wana ako senga na yete et puis po zo senga taza mutema mabete eza ndenge na ye ile kisi mutema mabe na ye pourquoi koya na ye tango monike mwana sombi ba mapango na Kinshasa papa yebite mwana tongi ba flatte bele na Kinshasa papa yebite papa ye ko yeba biloko nyonso mwana sali tango mwana nyati mokone awa na Congo papa tali siko monike non oh vraiment fona baby sa mwana parce que moi si on a kabwana na ye nde mutu so bénéficier tu vois place motema mabe ya papa ebimi yangwana andimi siko ke non na baby sa mwana pour que moi si a raté pe akanye ebele omoni na mama o na supporter ngoli souci vos me besoin stop perdre yango ake ko sala likamo boye sans raisonnement akia baby si mwana siko tanga baby si mwana akanye nini. Tu vois, il y a mon toi baby si mwana parce que maman zalaki na mwana maman kanye biloko belé na pari ya mwana maman ko sala mwana mabete
papa keteka mwana na famille na ye omondenge za biso tozwaka eloko te c'est que biloko nyonso batinda ka famille wana nde baliaka na mama wana ya ndoki wana ona boya tu vois aketeka mwana na famille pe bavandi na se poto sa nini foto bebisa mwana omoni alors ko kita ya mwana awa papa lingaki azwa responsabilité na ye avant de sa mwana premier jour avant de sa mwana deuxième jour abengi sa mwana na famille o comprendre ngam tunatinda poto ngande papa na yo omoni tala itamboli bo apesi mwana conseil kokota makambo eza entranga na mama na ote po eloko to weli kati wana bino boye biango te eloko sala ke biso to se séparer boye biango te oza mwana nanga tango mwana na kokena yoki papa na ye ake pa mama yoki mama a comprendre que awa il faut na sala équilibre kokende nanga il faut para papa ezala para ya mama ezala na otinda bilususu biloko kana compte ya mama te mais papa n'a pas fait ça papa keteka mwana na famille ba famille to botamaka nana ko ba na famille nanga kindo kezate biso na Afrique bili na ko mondo a comprendre solo bien te problème ezali nini papa wana tia zo mona na ameme na poto lingolo ba nini papa wana pas problème na ina mama bokabone na mama akotisa ki yango bana te ezali kambu yanga na mwasi na ngai bana na nga na ko continuer ko entretenir bango yango azui moko atindie na poto na susi ke nengo kei kanisa libota kanisa bandeko na yo kanisa nga papa kanisa nga mama olingo ba donc ningo ba pona papa na zana mutema mabe na bana te akaboni na mama mais na bana na ye azo continuer ko zala bango malamu mais mwana ndepe ye moko ozo comprendre moi toke pa nga pona ngi ali complicité ya mama bondoki ya mama na mwana yo moko obike papa na mama bakabwana yo kotina biloko ndenge nini ekitaka pa mama po ke ne pas papa mo obike ko zo sa papa na mama enda ko kuna deuxième papa au moi maman papa bota likam poni mama na ko banini ado mwana na yo alinga zongi sa bolingo na mama na e ezala bongo il fallait kaka tinda kaka biloko ya papa na ngamu na e lokolo ya moneke papa ndal mama ndal ki mama na valeur azo tinda kani mama voilà pourquoi ko ina likambo ezala kate. Merci beaucoup ya Gauthier conclusion pour na lisolo na biso oyo pe conseil na ba famille o ba wela biloko poto na bandeko na biso batinda biloko poto kaka na ligne moko entre to botami na famille eza munene atoko pesa mingi te ata ya mukie faut pesi koto conseil ni no pesa na bango te benga bango ba pro c'est-à-dire que bato yo bazana mo ba avantage to tsaka mo mutema epa na bango ozo comprendre na ke kaka na famille kaka te obali obengisi mosi na poto bengisi bana na poto to okenda na yo bobala ni kula problème te mais yebaka ke ningo zali wana ap ozana bandeko ya basi wana bandeko ya mibali ozana bana kasi to lobite ko zo bozu na yo nyonso tu opesi mais tant au moni déjà que non moi si nanga c'est bon bana nanga c'est bon moi mikines miko ba vacances ya lise iko si to senga combien moi 50 ah yaya somla tabana bakai moi 50 ah mon kasi université a pesa ta moi avance tozo sungala ka bongo mais tant yo zo tala ngo pété mboko za mboka mabazolo tant bazolo baka surtout ba famille ezalaka ke ti okei wana okendaki na mbongo ya mutoki ya tata okendaki na mbongo ya mutoki ya mama okendaki na mbongo ya mutoki ke tosangisaki na ba petite sœur nanga ba yuna ba dido ba popol ba sœur tosangisi totindi yo sikozo betaka biso kara ah kala kaka yo mo sikozo zo te ko batiki ba loki te pour ko lela ya bato ya famille eza déjà moi passe to sengaka na biso ka ke ndenge bozalaka na ba poto wana siko na ke soki papa na mama bakabwana soko zo tinda sala kolia papa et qui n'est pas papa sala kolia maman et qui n'est pas maman po okwe na likama oyote balobaka soki limuninga zwi likambu et comme leçon pour na biso batu mususu na soki na noana. Merci beaucoup ya Gauthier papa Billy conclusion na lisolo na biso po eza lisolo moko ya pasi komona mwana poto aye kobela liboma na kina tiki nyonso ya ye na poto ayeki ka juste vacances conseil ni nozo pesa na ba famille vraiment eza pasi na ne pas papa wana akoka kite ko teka mwana na famille na ye po mwana bela liboma ozomona kobela ya mwana wana liboma vraiment eza susu pasi makasi parce que onyo se bande pe ko aider susu famille ata côté ya maman et ko za susu te alors bande on a biso onyo so ke bazana poto conseil o biso to pesa bino ezaka moko il faut ko yeba valeur ya papa ko yeba valeur ya maman soki ke papa na maman bakabwani tika ko zwa pena moi je suis la fille unique à maman moi je suis la fille unique non yeba ke babota yo pa batumi soki ke moko asi akufa là ça va mais soki bango nyoso mi bale baza en vie likambo o vraiment été biso
parce que pour le moment yo wana komi liboma musalo bando sa na poto bazongi sanga ta na place na yeti ba invité ngata place na bando sa na poto ngana zonga na place na ye po ya beli liboma awa biso nana envia ka poto te biso to lo neza bona na servir ata na Paris mais yo uti Paris yekin yo bela liboma. Pourquoi? Manque ya connaissance, manque ya esprit à discernement. Ce que vous tindaka biloko chaque fois, papa tikala ko pesa ta mercité. Mais vous solana papa. Il faut mo papa boni sapato na tindala ko kokaki yo. Papa boni veste wana kokaki yo. Tu n'as tikala ko poser ta question wana te. Ya ngonyo so wana nde moni buzo be ko komela ho. Alors biso pe ba mama to ka bona na ba papa. Moi no bota yo moko te bota na papa. Soki loko ye longola ya papa tinda na famille ya papa. Tikala na o ya yo. Soso lia ke loko koki na mongongo. Tango yo zoli mutoki wana ke ba peske eza ya papa. Papa muto abimisa mbongo tinda mwana na poto. Tango yo zoli mbongo wana ekoki na ote. Soki ekoki na ote vraiment lobi na lobi kuna mokolo tolia ka pena likorodo nde mokolo to mama kwanza te. Omoni mokolo muso ko vanda ka bo makwanza ko mo bima yo obosani ke olia ki likorodo. Alors toi éviter vraiment makamona la kaone. Merci beaucoup président Billy Bambote nao déjà pour tozo kabana. OK, merci beaucoup. Avant d'appeler ça Bambote, on appelle ça numéro dans le téléphone. Mon numéro c'est plus 243 89 77 59 669. Plus 243 89 77 59 669. Facebook nanga na komaka Billy Mbiye ceux qui ont vraiment to solo bien Bambote nanga na pesi vraiment la femme noire Deborah Munandi maman ministre soka na mwana moi c'est lengi moi siku moi so leki mukwa makoso na ku moi so leki pena chiffon na pété parce que vous allez pena Bambote belé na pesi pena Bambote nanga pena belé pas docteur Jeff Muto asala makamu mikolo yo na maman la pharmacienne Bambote belé bon, nous avons 3 maintenant. Merci beaucoup, Yagote, Bambote nao déjà. Si vous permettez, nous avons 5 ans bandeko Gauthier business auto comme film na ya sukawa et lamba ya Sony to sengi pe na patron si vous mutombo permettre biso to lobela makambo et lamba ya Sony bobetaka et lamba ya Sony bo consommer botala d'ailleurs suite nango déjà na fin na week-end na ezobima botala ngo bo consommer film wana recommandé bino ngo penza bandeko ya check TV botala film wana et puis nazo pesa mbote pe conseil na sir que Flore Mbongi la patronne Olandi lisolo yo et comme pona yo conseil pe tolia malamu ya ko retenir pour kanisaka tatana mama na pesi mbote na yangai Merlin Ngola aux États-Unis depuis les États-Unis na pesi mbote na Ngola Merlin wana vraiment yangai ko na pesi mbote na HK Igetka Manzi na Canada to pesi mbote na Azmak la canadienne o yaya Jerry Kamiende to pesi yo bambote belé pire petite sœur ya yaya na Jerry na pesi mbote na arme lourde qui a fait de moi le citoyen du monde na pesi mbote na yo na papa Sibu Mutombo na pesi mbote na couple oyo ya kulutu na ngai Zagor Lutadiambo motema ya maman Charlène Ndala bozala penza bien na pesi mbote na famille vraiment numéro na biso yango yo plus 243 89 99 47 545 mingi to benga na poto solo la belé quoi banda kumita nous na kota ka yango na pesi bango mbote. Merci na yo la canon. Merci beaucoup, j'espère biloko a poto ebomi sabatu mbongo a poto ebomi sabatu ba famille bazalaka na bango toze belé okoki ko aider nyoso te mais opesi koto opesi pe koto ba okabulata $1 et que ça là que ozala na vie moko mulai kotala kaka mpandi moko te. Merci encore na mon boss, mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance. Merci encore na Georges Djunga otete la ke mafumbe bambote na yo ebele. Merci encore na Pretacolor Pretacolor moi ça mondele ma grande sœur chérie à côté biso mindele baluba meto apela mindele na famille. Merci encore na Germaine Zara motema Aristos na France bambote Tenayo vraiment ebele Marie Kabala depuis États-Unis Azmak la canadienne bambotena vraiment ebele makasi. Merci encore na mon réalisateur Metitima oazoka sala que toujours bon na ba émission qui toko boye voilà vraiment makasi ya Metitima to monani check Congo check TV Yasi bo mutombo Congo check TV Yasi bo mutombo